Nabeleli ange, nabeleli ange. Nabeleli ange, nabeleli ange. Azana zemi ya Jennifer ite, azana zemi ya comédien moko pe azape mukolo. Toyebi na biso yo pola jinda buni nanga sana bimana ba comédien belé. Bauti ko kobelanga ba exinga alisa la komisi matanga ya Janine Kermesse. A changer bilamba le kwa mutuma suto keli kokota ba boutique. Bazara na elata. Lokola bino boye koloba ke Jennifer biloko so pe beba ki metsa loba ki okufa na 2 ans. Viens la biso sia tula. Tobo la biso te likambo lobi. Mais yé la biso ba preuve. OK. Voilà, fais ça tout là il a dit. Il y a la preuve, il y a docteur avec ça que Jennifer a coupé dans 2 ans. Donc on parle de folie, ma reine est qui a bébé. Nandini ebo mape. Tout le monde a ndeni. Yom te be ebo. Kasi yeme ebo baye. Nini ebo me? Elo kwango nini? Oh ele ki diamant. Yo so bola to bukila ndenge ningana. Tina monite. Kilote alati kiloti sakalbar mukolo le kwa yandi mos. Oh là là. Eloko ebomi chani yango yo kule zo sakabu. Yango yo. Na âge ya nani ya yandi mos. À son âge. Est-ce qu'à quoi réagir de la sorte? À quoi réagir de la sorte? Papa mukolo boya ça peut perdre des enfants. Ya un bon Afrique du Sud ma zone c'est pas bien comme na problème. Va déclarer mon tout. Ah? La barre ma ok musala barre yo se bebaki tala vie oh franchement au sale loko moko ezala raté vie hein au sale eloko moko ezala raté ko bila mozo ba médecin ba ba ça ba sérologique na bango est-ce que pena na ndenge yo zawa na vie okoko beta lisola Jennifer na ndenge ma bébé. Voilà, très ravi de vous savoir si nombreux branchés sur votre mère chaîne MK Eyokani Télévision. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée sur votre humble serviteur, le Mingazo de la poisse fils à Papa Clark et nous autres. Merci pour vos commentaires, merci pour vos suggestions. En tout cas, vous continuez toujours comme ça là et c'est une façon ya ko sala ke musala o ekene liboso na lobango à chaque fois exercer zalara mon copé zara simple. Yum to gote pour la première fois au s'abonner, au partager, au télévision commentaire, j'aime na yo et aux vraiment très important. Merci beaucoup à la grande famille de MK Eyokani Télévision. Là, je vois Joseph Foka derrière la caméra et pourquoi pas notre autorité morale et notre maman. Merci beaucoup pour la confiance. On a toujours copié sa bise, ça la bise vraiment bien. Et nous avons soutenir Kalimbingazo de près de loin. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, ça la bise vraiment bien. Là, je vois ma mère adoptive, Mamie Longo, n'a pas de mot de place aux alliés. Maman Zozona Inde, pourquoi pas copier sa ombote. Présent, yo, je suis posé de tous les abakou. En tout cas, n'a pas de mot de aux alliés Y Abako charmant la charmante chacha na peso bambo te passe aux alliés. Voilà, merci beaucoup. Comme vous savez, Dombingazo quitte au suna fan il y a toujours membre ko informer bin mam oyo ya rosolana bino l'autre c'est qu'il faut aso parce que koloba eza tellement ébélé. Tout ça bon madame Poutine Miss Lolo en tout cas tokobeta beta ba bordu to rosola parce que actualité nous oblige. Biso to vendre la toujours ba actualité. Yo le beza vraiment tellement belé Montréal soza même langage nanga au fond la biso to yamba invité na biso mukula lelo madame Sibolo Miss Lolo madame Poutine autopc bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Clark Kenzo soutien homogène. Merci à tout le monde ba balanda biso na MK Eyokani Télévision bambote na famille mobimba ya babakouk babi wana eza famille na biso na pesi maman Zozombote belé na pesi yemoko na la patrona la DG de la chaîne MK Eyokani Télévision, MK Mokeba, Miraesa, la pesio mbote ebele na Mama Garda Kidinda, Mama Nabiso ya prophétesse, Mama Motema Malamu, mbote ebele na Chouchou na Nyota, mbote na Karine Moutou, mbote ebele na président Yoshua, le président de tous les Abakouk, mbote ebele na Mama Katika Nika, Mama Elimbizi hymne national, Mama Yvette Pemba, ba condoléances, Mama Afimaye baba mbote na bino mbote belé na Cloclo Monzambe de Bundes mon vieux mbote belé na vieux na sam koku le nécessaire motema ya mama aimé kunku mbote na baba kuku nyonso to balanda biso ba sabona ka batala émission du début jusqu'à la fin merci na bino nyonso.
Voilà, merci beaucoup Madame Poutine Ndengo Dimi invitation à biso et ça les biso vraiment bien. Voilà Madame Poutine tu peux tenir le solo to moni photo on habite ce qui to bengo affiche déjà une SB oyo ilubu mama zola mela biso na habite photo wana batwazo et ça fait parler les gens ba to mona mam si na blog aboité mam si bura blog aboité ça fait déjà parler les gens pour le bani moi commentaire papa ya photo to moni déjà na SB. Merci beaucoup kolobaki ba mona na mams na biloko boete eza neti na ndaku balamba ba repas presque nyoso tolamba ndunda ya mosaka tolamba pe ndunda ya tomate tolamba pe ndunda pe ya mai okay. Matembele ya bitoxel ezali o batombola boye ya nini bitoxel oh là là matembele ya bitoxel ezali et puis matembele pe ya okalinga na aubergine eza balamba pe ngomba okalinga viande pe ya grillé ezalaka ya otumba et puis ngomba pe ya sauce eza donc mama na mama ayebi ndenga salaka repas na ye donc soki bamoni ke si la bisalu a changé style de jet ezaka elubu un musu basali mbisa mai na kati ya likasa ya liboke donc bazela ezaka chaîne na biso ya si la bisalu quand ndenge asepelisaka biso a continue toujours ko sepelisa biso aussi la bisalu nzambe apesa émission film la biso totala ngo pina avec beaucoup d'attention totala nini aussi la yebisi biso to récupérer des conseils au bapesa biso et non affiche. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé en tout cas les abakou du monde entier. Boki malubaya mama leke bisi bisoto c'est la film qui to kozoya kalamingité en tout cas bloqué kozala vraiment na table to koleka pour que tolia to savrer biloko kitoko avec Mam Cécile en tout cas. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Madame Poutine et salut biso vraiment bien tout que kana ba série il y a ba question na biso Madame Poutine autopsie autozaï kozela sombele autozaï kozela autopsie à Gianni Faye et le lot aux autopsie impressionne papa ya autopsie na obam oyo lobaki avant na bande ko na bino musu ba artiste comédien notre autopsie autozui. Merci beaucoup Clark autopsie et bimi lelo résultat lango ba pesi et bimaki vers 14h 15h na pesi pourquoi ya Gianni Faye akufi balobi bien que ezali accident vasculaire cérébral ezana moment la souka na bosse naza nango parce que téléphone ba oza ko utiliser donc en bref to lobake Gianni Faye asalaki AVC moni ba AVC et ya mingi na ba choc moni et puis ba AVC o ekendaka directement na ko boma mutu ezelo mo boy choqué makasi tellement makasi ko supporter ngote so tolandi ba audio o ezoleka lelo na réseaux sociaux tolanda audio ya fille mo azolo bake la brine mutabomi ya Gianni parce que ya Gianni dimanche avec kokuta la brine en plein débat sexuel et puis ba swana kina ange ayebisi eke na olakisa yo pendant la nuit quand ya Gianni alali la brine na ange basali ya Gianni nini po ya Gianni ami subela na bilamba ami sumbela na bilamba nde balobi ki asubaki na bilamba bon je sais pas soko asubaki mais déjà kosomi subela na bilamba wana eza de mutu a perdre déjà connaissance est-ce que ange tangu ya Gianni la na butu ba étranger qui a Gianni te c'est ça aussi c'est ça la question toujours comme tuna parce que nzoto ya Gianni babaki ondiki babetaki biloko moko ya bongo mais elle qui ça qui bon est-ce que wana eza photo ya Gianni o ba tie lunette ba checker vidéo ya vidéo oza nango oui naza nango to balancer bato bata la vidéo wana on a évité mais ils ont mona na ke na butu wana parce que ange bazo swana na ya Gianni ye na se ya Gianni na ndako ayebisi Gianni Faye ke na olakisa ozoba nyama mwana musala zalaka bona musala bana ndongo zala wana daya Gianni akoba mwana musala na mwana o la brina bota na ange ya Gianni abanda kosala kosukola pe mwana ana donc la brune soit que ça qui oyo ke batete la franchement boxi ba tout soni hein la brune au fingi si batete là et puis misu makasi oketi liboso ya papa ya biso ambassadeur misu atali tangama ya misu te misika ndenge zaka minene ma vondo wana ya bandoki kaka ndenge ezalaki
likolo ngo oza zemi ya comédien Ange nabeleli Ange nabeleli Ange yebi ke mobali nabeleli Ange nabeleli Ange azala zemi ya Janifa ite azana zemi ya comédien moko pe aza pe mukolo toyebi na biso yo pela jinda buni ndanga sana bimana ba comédien belé bauti ko kobelanga ba yexinga Alisa la komisi matanga ya Janine Kermesse a changer bilamba le kwa mutuma surtout keli ko kota ba boutique bazara no lata yé pas bimana la brune Alisa la oui abimana la brune zemi penya comédien penya na zemi ya comédien il est là parmi les trois. 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 Parmi les trois, il est là. Il est là. Voilà, merci beaucoup. Il est là parmi les trois. Mais Madame Poutine, papa, il y a résulté, il y a autopsie, au Kobima. Mais Zaki n'a commetté mon gars, les cas qui parlent, qui Gianni donc Boma qui Zaki n'a pas un barré. Vous avez pas du mal à la brune. Ya Gianni denga zabo ba comédien ba sali ma be. Ya Gianni kufika la brune yemo mta cheveux. La brune n'a cheveux ya Gianni. Mais ba comédien déjà ko boma ya petit fait. OK. Tu es à petit fait. Ba boma ma mukie. Est-ce que Gianni fait pas na parole ba communauté est-ce qu'il alingara basi na bango te o ba mpe ba luka bazong sile yango. Oyebi dans yebiselo moko. Oui, comment existe. Voilà de l'on a. Na quoi tu vas passer là? C'est le quoi lobi déjà. Je continue. Na lobali kamusu yo lobi le karma existe. Et na kasa mo lobali karma existe. Là tu viens de société tout là. Est-ce que ya Gianni bimala mwasi na yi? Non, yeba wapi. Oya ke malavi na mwasi ya Gianni. Alisa la ya Gianni bimala mwasi na yi. Oya bimala mwasi ya Gianni. Mais bango pe ba yeba ke ndenge basali baloni nguba. OK. Ba buka peka nguba. OK. Ba ko buka peka nguba. O comprendre? Ba ko buka peka ka nguba. Problème ezala ngote. Bino lokwa bo komisi matanga ya Gianni Kermesse. Ya bino pe ekokoma Kermesse. OK. Matanga la bino pe ekokoma Kermesse. Lokola bino boye koloba ke Gianni Faye biloko so te beba ki metsa loba ki okufa na 2 ans. Viens la biso sia tout là. To bola biso te likambo lobi, mais yé la biso ba preuve. OK. Voilà, ve ça tout là il a. Yé la biso ba preuve ya docteur avec ça que Gianni Faye okufa dans 2 ans. To comparer na autopsie lobi. Ba reine ezaki ya kobeba. Donc viens la biso sia tout là, il faut amener des preuves que Gianni Faye médecin et ça qui a kufa dans 2 ans. OK. Et puis le corona ngo biloko nyonso to ya libumu epola ki. Comment mutu biloko so to libumu epola ki fi wana lobi aolia fufu makasi. So fufu makasi ngo bana olia ezaki kaka biloko libumu. Nde fongola ki soit petit. To yeba te to ndimela. To bare mutu azobela bare ma OK musala bare yo se bebaki. Tala vie. Oh franchement au sale loko moko ezala raté vie. Hein? Au sale eloko moko ezala raté. Comme il a un médecin, test sérologique na bango. Est-ce que pendant n'engue yozawa na vie? Au Congo beta li sola Gianni Faye na nenga mabebo. Bino nyo so misa to de bokena na ambassade moko azana ataki la brune sen. Monsieur autant roba moko azana to na misa to na misa to na misa to lo bi. Yé tata bwana ya la brune ayebi. Bozo le présenter Boutoukeo épouse. Ya Gianni Faye mais na mwana mususu abota na Ange. Na zeb oyebi ke la brune mère akoma mère de 5 enfants abanozo na moko bana nyonso ba continue à 18 ans te. Bana nyonso ba continue 18 ans te. OK. En tout cas la brune abanozo mbongo na mela maibo esquisser. Voilà, merci beaucoup madame Poutine. La nous ko éclaircir biso la brune rozo mbongo ebele parce que bana bazano ba mineur mais to kena ka tozo kubaka toujours na affaire ya matanga papa na biso Gianni. Madame Poutine, pourquoi tout le monde a artiste so ba kufi na mboka na biso tout le monde a moi Kinshasa et salemaka o atindi bosa cotisation pourquoi na tangu ya Gianni Faye boboyi cotisation bongo zebele to changai boboyi ngai na tie en général loba pa masumu na papier lobé na oxygène ba vana wana de équipe de 4 ya Johnny pas à pemeni wana baza 5 hein aja za na sima Omar batiaki na sima toro faut tout na masumu elombe oxygène
chakala otuni bango otuna ngana za comité ya nino mais to yoka ki yango nanu tanga yoka ki yango ke balobi cotisation sala maté na comprendre ke ba vio ba mita mabe obi na bandela boni boyko tebi ki bazama mato ino emboucha na pesa tikoto oh là là boni boy mama tanga nyonso sala makana RDC ya ba artiste et comédien surtout précisément la capitale de Kinshasa même si maman livre à pied mbongo même maman Denise a fait simbongo ya dadi dikamba la kute coïncident maman Denise a fait simbongo maman livre pas na biloko a fait sous enveloppe mais to contribuer kaka ya macha ko ministère de culture et art ebimisa mbongo ba boss ebele ba oh mona lelo association ya ba femme artiste kabwana likola mbongo ya nanyo tambongo oyo nani je me rappelle ozo aka ya soka mwa mobali azio charge o mundele ya libanais kiminga tozonga comme abeda chou oui mbongo abeda chou na mbongo mususu ekabola bato esala ke ba comédien bakabo ba association ekabola po bato na bato bana ko kona mbongo ya matanga masha ko na ndenge na ko bato bachaka cotisation ya maman ndile bito buna ba cotisation ya maman ndita pe cotisation bimaka ya pa kwedi pe ko pona nini ya Jani Fay cotisation bimate et puis il connaît on a poto choisi ma tata les mécènes après c'est $10,000 après on a cotisation ya ba famille o balinga Jani Fay et les qui 30,000 ngaba ucho benganga ba singa batu ba pesa mbongo yango na olinga na pesa numéro ne ya Janeli yo zanango ne ya James ndeko ya Jani Fay James naza numéro to pesa ngo pesa pe numéro ya James Jani Fay azaki mwana ya ngalia ya bolingo la sama tumita mabe biso pe tozo se la même tumita mabe OK to chate biso to rotina cotisation na biso neti ngai cotisation ya des chaînes to rotina ngo na famille ba ya Jani voilà yango to belela ba diaspora o bosunga biso o boza na posa ya contribuer pour na matanga Jani Fay numéro ya lekine yango tozo pesa voilà numéro ya lekine yango ezape na chaîne nanga na pesi pe numéro ya mwana ya Jani ya misatu ya mwasi Janeli Fay to ya James Fay en tout cas si la bango cotisation maman za veuve mutabale ko sunga ezaki Jani lupango la Jani Fay mutasomela bango meza musika moi écoute dem balo ba ketoke matanga kunanga na 5 batsa ba biche so batili biso ba bis ngala okelanga matanga na oboya te bis bosuki na bis bozwi moto faut zo de moto pokoma kuna yango victoire place batiaki matanga na izape mabete mama zozo wana yedi Jani Fay lelo te oui oui groupe ya président ngaje répéta wana nde ba permettre ke balela Jani Fay wana po ba fan na pe ba ya eza lié moko central eza centre ville mais bango ba boy na centre ville ba préféré to kende mbinza pour mais ça te boti la biso ba bisi vie masumu. Voilà, très chers fidèles internautes, en tout cas numéro oyo to copier c'est ça ya famille ya artiste Jani Fay en tout cas bobenga na plus 243 090 68 78 364 plus 243 90 68 78 364 numéro ezabongo ya James Fay azabongo petit bandelango po yokala bien plus 243 90 68 78 364 plus 243 90 68 78 364 ils ont le numéro bon ya James Fay boza bongo petit frère ya Jani Fay en tout cas bobenga botina bo sunga vraiment parce que Jani Fay a kufi ma atiki mulongo somba atiki bana o baza 11 enfants o baza beso fu batanga fu balia bakola na ndenge ya bien et kozala vraiment bien. Merci beaucoup en tout cas madame Pouti toko ke malembe madame Pouti toko mona vidéo zo circuler awa ya artiste na biso na kombo ya Yanimos azo yemba lobi ke eloko ebomi Jani Fay eloko yo kasi yebe eboma iti eloko ngo na ndeni eboma pe otuba ngala ndeni yo mtobe kasi yebe eboma ye nini ebome eloko ngo nini oyo eleki diamant yo so boya to bukila ndenge endingana tena moni te kiloti alati kiloti sac albar mukolo kwa Yanimos oh là là eloko ebomi Jani yango yo kule zo saka butu yango yo na âge ya nani ya Yanimos à son âge est-ce qu'on peut réagir de la sorte
Akoko réagir de la sorte. Papa mukolo boya ça peut perdre des enfants. Il y a un monde d'Afrique du Sud, ma zone, c'est pas bien comme na pour moi. Va déclarer mon tout. Ah? Va déclarer mon tout. Bon pour le pour ma camo ya sali et zo correspondre tena ndenge ya zalaka. Et puis les corps nango eza tournage té parce que musique ezo beta wana so eleki na YouTube okanga. Avant de payer quelque part na culotte ala tu wana yango batu babimisi ya lo batie ba photo o aza ninyo na bona nga loba o ba na fingi aza nini c'est ça o batu balobi yo suka o batu balobi ndo yango libosa yo loba ngo kasi pesi yebisanga kasi te yo loba nga yo donc tu yebisanga na éviter bino ko sa ba be franchement na comprendre que bino ba ka lukela ba problème na ndeni ezate yo mtu lobi batu balobi batu so balobi yo komisaka message o batu balobi mpona ya limosa eloko eleki diama ozosepela nango ti yango mpe ebomai. Voilà, merci beaucoup, fidèles internautes. Même Miss Loba Lobi qui est artiste et comédien, comédien, tout le monde a babeti, ndemo balela bango na balé, babini balela bango na babini na mabina, artiste et comédien balela ba faut kolela na comédien, ngo asala ki moi comédiana pour na kolakisa o Jania Zali. Voilà comédie. Olobi bien, mobeti balé, balela ke na nini? Na ndembo. Mobeti mobosali théâtre balela ke na nini? Na théâtre. Siko wana ezaki théâtre. Yango asali moi scène mukino bobe ka ngo bongo. Wana ezaki scène te wana zo yemba nzembo ya mabele lisi. Et puis likolo ngo nzembo eza wana pembeni. Théâtre ngo asali ekota na chaîne ni. Est-ce que penya koko yemba nzembo bongo mukolo lokwa papa ya ndimosi. Ah mukolo wa muyakana. So moni de vibo ya kemba. Tala mabobo. Oh là là. Baboko le sala boy. Parce que biloko ya saliwana. To pese respect nango. Azwa kaka bilo na yi. To pese ka respect mais. Eloko ele ebomi chani e yango yo. Sans caleçon. Nga azotela ka nga atukaka. Partie sensible. Yo tel pese musuti. Partie sensible de kala talaka. Partie sensible ya ngona talaka. Natali na ba partie sensible. Na moi via la tikalbarte. Ezo ninga na penza. Na oti na pe ba tuba vérifier sous. Tant mususu monite que eyembeli nona eta mususu ayeko répondre bato ba ko. Via wana ndenga za wana za sert pas de rail ko sala ko palangana te. Déjà. Viens là. Viens quand tu ko val. Bisi lolo na viki na bakomata bato na tongo bile c'est pas de rail oui bango ndeni. Tomona bon. Ah mona, OK, merci beaucoup pour la confirmation. Ni ça mona déjà. Au moni hende la zuwa. Tozara de tournage mo boy to fanda ka boy. Na ba mabo me ba mama persona mama Mindondo. Via bimasco et comme na tourne et pour rejouer. Na ba mato, ba bi histoire na lo bawo. OK. Via bima tacle ne ba botai. Ah bon? Aole la sikwa lo ba finga ke lo mabe. Ko biso tout au palangana vesco fo zwa siko makam. Na partie sensible kande na ta. Même na kilote zo la ça. Na fani ka boy. Nazo tala. Ozo contempler. Bazo benda ngai wapi na boy ko biba. Pour ko bisi nzabo okela vraiment. Viens abana bana fi mo boy na yebi na lemba. Ya théâtre peka. Tala. Ko kama makam na ngate po pesa makanda. Bimisaka. Ngai bona tiki. Te bato bote la biso boza besoin oyeba. Te mena tiki penya baza besoin oyeba ba suite na ngona miss lolo. Mais miss lolo balobi koyemba ya yani moswana eza réponse na bato bazolo bake la bwino mutab abomi chani fai ayeko répondre bino. Kasi yepe ba oyembela iti. Mukolo mpe ba oyembela yi. Moni jongo ba oyembela pe. Boyembele ndeni. Ba ko yembela ye. Oh, eloko ebomi ya ni mosi. Nano profiter msolola. Est-ce que bazaki pe info? Mais oui, ko yeba. Likama sami lokola ne susi bantu bakufa kila kokodio quoi. To perdre ki liboso suzi bantu après to perdre kokodio. Siko to perdre Jani après to perdre. Contrat ba osala. Contrat mo batu bakufa mi bayeni balé. Moi mobile peka. Et sur la boya et continuer. Vraiment continuer pour
tozo sila neti ba icône neti maboli aza icône. Oui. Na omoni lisuta tozali na matanga mashako na morgue wana ya clinique chinoise tovanda biso surtout na mama bipendu esalinga pasi makasi pe ya sonam. Donc devant caméra na kolela te ba supporter nga naza na comme miss le roi à la prime mais nazolela na kati. Toza pe na information ya artère na biso sans cynique aza pe hospitalisé. Papa sans cynique aza hospitalisé te abukana il y a de cela 6 mois. Il y a 6 mois. Ata membre moko te bavanda boye baloba ke sans cynique abukani to sala boye. À notre grande surprise, le président Manassa sali groupe ya WhatsApp pour soutenir papa sans cynique. Ne la yoka ke babi président Massouma ya lobby réunion ezananjili. Après 6 mois. Après 6 mois, papa sans cynique azobela na otia photo. 6 mois, papa wana azobela buka na pe na tournage. Oh là là. Le collège ka boye. Na sima batia ezobonga te changement zate. 6 mois. Mais bango bazaka wana baluka bibembe ni nani okufa tu nani okufa to po bavanda basa réunion baloba ke cotisation zate. Mais Miss Lolo mo bokona na rapide bango est-ce que bazalaka informer que kinga nazobela boye kinga nazal pesi boye est-ce que bazalaka informer tom so mo bazala pesi Mama Boli agent RTNC. OK. Batsala na papa masumu na ba Johnny Tsakala. Si maman nazobela bango so bazala au courant parce que RTNC mutu toi sala na groupe salon azo matriculé. Oui. Papa sans cynique membre na comité ya ANTPC Nchili ANTPC Changu bango siko ba yeba te ka obela ba yeba te information na bango bazaki nango te information na bazaki nango. OK. Asali 6 mois na plâtre na ebite so ba olongola ka ba o changer ka ba olong likolo ezaka ya kobukana na zana photo même ya nini na ye photo ya cliché. Donc lobby nde bango balobi ke ba okende réunion parce que pe maboli akufi réunion eza sous. Donc problème c'est problème de la comédien. Voilà, ça fait vraiment mal en tout cas. Le problème c'est quoi? ANTPC à sala bureau. À sala caisse o batu batiaka mbongo. OK. Avant na batu ba yana ko sangisa mbongo ba bimisa caisse à secours. Oui. Caisse à secours wana ke dawa. Mbongo o ba pesaka na tango bakena ko tika memo na palais du peuple. Mbongo o ba pesaka nanu ya transport nanu o ba pesaka batu ba pesaka ba 4000 francs mais mbongo ebema au delà. Bongo o ba bengaka bango ba kende kozwa. O ba ba ke bozong après 2 jours et kenda. Donc bango ne mutu baza censé ya bénéficier ba carte ya maladie o ba pesa batu bango ne mutu baza censé ya bénéficier na bana bango a groupe biso batu biso to za censé ya bénéficier te. Après bo fali bo pesa batu conseil ke bino bozwi bo komo soma mituka bo soma ba Lamborghini na mbongo mafinga oui to sala ngo parce que bino bo mitama be. OK. Po so bozaki mitema malabo ngo bo sunga biso. Soki kao koto efingi bino bosubobete bango maboko so ya koto bazongisi politique ya 2 poids 2 mesures ngako tunayoka na ngate. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé, Madame Poutine. Toko Tozo qui est malin vers la fin. Mais tout ce que mon vidéo mozo circulé, il y a Papa Nabiso, Patrice Ngoyi Moussoko, qui a démissionné na AMCC. Asali ka bien. Bon AMCC on basalani. Asali bien. Asali bien bon maman Lydia Mutasa bala a rebali. Aisuko repende. Asaki divorce. Divorce na selon mibeko ya Nzambe. Soko sali divorce ozela mobali akufa. Po ya aussi ko bala. Yo sikoyo osala divorce. O tambola bien te, mais ba obenga o chantre gospel. Hein? On est au Sarana bateau. Asali na bien yaya. A démissionné na fois Patrice. Démissionné na o yaya. Le monde à l'envers au yembango. Eza ki mokili continue na l'église na mokili. Yango no yembango. Confusion. Yembango. Confusion. L'église de Dieu. Ah OK. Kabo sanga nani? Artiste et musicien. Ya musicien yembani. Voiture sans moteur. Et même été. Même soudé. Obité. Tapoté. Donnez-moi les cadeaux. Mutu abimana Sarah. O asir penya kozwa elo nyama longe etika na nzoto. Sarah. Bongo yebite. Na me non mai. Madame Poutine. Sarah zade mariée. Tongo bisabo ka bo, moteke ozo bebisile makambo.
Babito mais la 3 litres dans la journée. Chauffement climatique. Chauffement climatique. Des aboyés, ou à souka yango. Faut na soba. Miss Lopelo Rubika Boussa au sepelati, à la quoi sepela na mingi. Ayevinga. Oui. Anayebi azambala kama nanga. Kama none Sarah. Si anga roza kama ya Sarah. Mbala kama nanga. Natanga koma kama nanga. OK. Na minute aza na Brésil. Na pesi kama nanga mbote. Voilà, merci beaucoup Madame Poutine. En tout cas, aux acquis vraiment important. Tu y a message, il y a résultat, il y a autopsie, autopsie bimi et l'axibiso. En tout cas, tu conseilles la cabane, tu y a banane baolo bavoye. Autopsie ba pesibiso. Et c'est un solo. Nazana ngoana. Oui, tout le monde yango. Oh, tsabot. Balancer en yo mon autopsie te. Ngai nazali babenganga OCPT pa noko irano. Omo ebite. Te landimi yango lelo. Nazala autopsie wana. Yo moni yango melingo sa otcha doute. Autopsie bimi ba pesi ke balobi akufi na nini asalaki accident vasculaire cérébral. Yangana te eza wana moi suka ndezo kibanga pour français le kana wa. Oh. Donc ouais le bosona tozoyi koyoka ta to to longola ona mitu. Autopsie solo de yango la utsa la live. Yango ne vraie autopsie. Yango pe na pesa botia wana. Au moins la penya ke ba pesi comme nini autopsie. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, le numéro était donné pour na bande connaissance oyo Janifa ya sepele sabino na ba film asala boza bezo soutenir famille bo kabola mawa mo eloko ezala. En tout cas, bo hésiter te numéro da to pesa ki wana ya petit frère James Fay bo benga bo tina bo contribuer ozala vraiment bien Janifa ya kufi me ba œuvre nezali. En tout cas l'artiste ne meurt jamais. En tout cas l'artiste comédien toujours les nabino parce que toujours sangwa ya maman biso mama boli oti ko kufa biso oti ko kufa personnam toujours la kaka na studio pona mama boli to lala na studio to liate butu mo bakoyemba na koyemba pona composer nje bo mona ya papa kwediwana. OK ata 1000 francs besoin te na opesa an TPC boba benga nga susu ke yom toza star ya jour wana ya le 27 kande matangela ndani mbali boboke do fêter na boya ki déjà baki o fêter tango ba matangeza to baki o fêter kasi yango ba ka ba benga nga na bay na oya to ninga na ba no pressentir na boya ki nga na bay na oyemba na nga suti na oyemba lo kwa moyembi ya zoba bafuta ese kwanga ya pamba po azangi loko ya kolia tala lifuta na nga bolowa na boy na ba moyembi azoba. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Miss Lo, to ko bifuma ko chiter na émission na biso mukola lelo. To chiter bien to komi. To komi. O ba sa question. Yo suki wana. Papa. Mutongo yo. Olina ko mayandi mosi. Poko mayandi mosi ndeni. Miss. Papa. To sisi de. Ongo ko mayandi mosi ndeni. Na moni je sors le to chiter. Merci beaucoup. Merci. Voilà, merci beaucoup. Besoin réponse. C'est votre mot de la fin. Merci beaucoup. Toi na matanga. Moi na loba mingi ate pour toi na matanga. Ba matanga mi balé pe ya ba icône. Bato ba kufi. Baza vraiment bato moko important. OK. Mama Boli a mi pesa vie na mobimba na théâtre. Nga banyo tala maboli mwana moke na tala maboli na TV ba bon souvenir ni ozala mo bon souvenir eza souvent na muto omisane ka bon souvenir ka théâtre ni ando sala théâtre na kitoko. OK ndinga balo kata suki na ye abalola talinette na ye donc maman moko azakani na problème na batute en tout cas personnel. Ma condoléance na famille biologique ya Mama Boli et puis na famille artistique ya Mama Boli ma famille na biso bata théâtre donc et ça li passe makasi kotala moko na biso akufi et puis na olobaka ba prophète oyo bino boya ko bimisa ba message bokena na ba deuxième monde bozu ba message bo bimisa po ba mona bino boya ba prophète solo vrai serviteur de Dieu ayaka te pona ko pesaka ba message ke bato ba kufa
vrai serviteur de Dieu ayaka kobondela mpona koarrêter hémorragie. Bino boyaka kaka bopesi message bomoni lokwa ke bino bopesi message ya solo. Ange de lumière peut à prophétisaka Satan. Botika biloko bobondela, au contraire bobondela hémorragie ekata na théâtre totika la kimia. Mais ezaka te ke tango na lobaki yango artiste moko okufa na lobaki yango te ya malamu te. Merci beaucoup na Mama Zozo, merci na président Yoshua, merci beaucoup na Babakou qui nous sont soutenir aussi la Bisalou, même si la Bisalou pomba scène na pesio mbote belé. Merci na Mama Gerda Kidinda, pasteur José Kanye Babuka Sambote na yo, mbote belé na chouchou na nyota, mbote belé na Mama Elimbizi hymne national, Mama Afi Mayemba, Mama Yvette Pemba, mbote na yo, merci na Mama Aimé Koukou, motema ya vient na sam pour le nécessaire, na pesi mbote belé na vient na kloko manzambi de bundes, ma virombi ya motema kulutu porte na pesi mbote, na pesi mbote belé na tonton Alain akwete amunda na Suède, mbote belé. La Madame Poutine, Miss Lolo, merci à Nenge. On dit que invitation à Bisso, salut Bisso, vraiment bien. En tout cas, toujours les Kanaba artistes et comédiens, Yambo Kanabiso, Maman Boulé, Otosouti Kabiso, paix à son âme. Bravo l'artiste, parce qu'à ça qui Moussa n'est bien vraiment. En tout cas, toujours les Kaka, toujours les artistes et comédiens. Voilà, merci à toi, Joseph Fokadaki derrière la caméra pour nos Moussa Kitoko. Merci à Bilono, au bout de l'Arabiso, dans le Barango, Boutel l'Arabiso du début jusqu'à la fin. Abonnement na yo, commentaire na yo, j'aime na yo, c'est vraiment très important. Bon ça la moza façon de soutenir biso za façon ça là que musala o qui est toujours liboso. Merci beaucoup. Là je vous dis au revoir et tout mon année prochainement. Bye bye.